Les Américains, oui. Tchitchi. Les Américains, salut. Est-ce que ça va? Son c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour les gens. Oh le bas, Aïda. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Avec Malika Mania, ma belle-sœur. La tata de mes enfants. Ah oui. Ngane to le roi Jésus na Pierre. Boya au côté de la ville. Oh ya Malika hypocrite. Mais la hypocrisie est un mot sens et à bonne éducation. Na kati bango boya tata. Ngane to le roi Jésus na Pierre. Pierre a wangana Yesu combien de fois? Mais j'ai ça qui est clé. Bonjour Patrick Moussadi, Edith, bonjour Esther, Boeka. Bonjour avec la tata de mes enfants, la sœur de Jules. Non, on met la sans alcool. 0%. 0% sans alcool. Eh, yo bongo nangai. Bon, Malikanda bois qui caramel, hein. Femme, Rit Boté Nzambero Boss. Babi Rit Boté, fierté à Congo, quoi. Fierté à Mboka na biso, le sou pour moi to vanjawa, to kutani na tata mosi abana to obite le fauteuil ko célébrer no makambo yo. O to zomona bato mukili ba osale la biso. Loko Rit Boté, makambo ya osale la biso, eleki munene. Malgré téléphone à tata ezapi malonga. Au téléphone à tata pe eza malonga. Ngolo babwenga na osenga 14 wala kumela ka bakatike na téléphone malonga. On malonga te komi kala. Eza malonga. Malgré zo bongisa pe te. Et komi 2014, 2015. Et komi kala. Coucou les gens, coucou les Américains. Coucou les Américains. Tu mets la champagne mais total tu as soukir. Na suki tata na melarango te tata mela champagne tenga ce qu'on a su na melarango te kana ki cher na ngwana na melarango te yango to bilo to boma na bavar ya o nanu bongo na champagne na zolia a na paradis m oza ku dia ku sabalala to zolia nde to lingi Rit Boté Nzambe ya loposo. Oui, Zombate. Toye kolobela non pona ba richesse. Rit Boté. Bonjour Rit Boté. Rit Boté ozo saleleke belle maman. Eleke belle. Tala na bandi na mundele. Na o rata lobate. Maman Rit Boté. Mais on change comme Yvette la renard. Pour la remundele. Muta komi mundele lokwa ba chéri Rit Boté eza ndini yango. Ah oui. Richesse mboka na biso ba Rit Boté ba lokwa ba cuivre. Na komi mundele partout tira ba food. Tala na awa yebisanga tala. Toluka ya batu misusu. Tina salipeka. Nayebisi bino ngam na vandi na zomona. Iveka mundele ya neti baje. Na papa biso reconnaître souvent été. Rit Boté maramba zo sala eleki yango désormais to benga Rit Boté cuivre. Rit Boté komi cuivre, fali pupa komi colbat. C'est-à-dire ndeto vandi a to lobela des richesses mboka. To vandi a poto célébrer pona des richesses mboka na biso o eza na kombo ya Rit Boté na fali pupa. To commander na bureau lia. To commander na milate na liaka. S'il vous plaît, moi, maman. S'il vous plaît, Noko. Noko Barayaka. Kolega sima bisote ba mona yo. Kolega sima sote ba mona yo. Noko ko so mona ga yo. Jambo. Nandinga bien. Pizza viande maison. Viande maison. Ya munene za. Ya munene kamba mo biso. Hein? Bana biso. Ezaka obotie awa to. Eso za mukese ke yelanga cheeseburger. Là biso c'est la quantité moko mais toi c'est dans la bani. La viande. Mambo moko ototonda ti. Tenga cheeseburger, yele pizza na cheeseburger. On est quand même là
aya na oyo ayela nga cheeseburger nakoka nde kotanga hamburger ayela nga cheeseburger d'accord et où là bapima tout c'est bon hein nzambe barichesse ya mboka na biso ritmo te nzambe ya loposo tosalela yo nini tolobela yo lolenge nini zali nde tovandi awa tozolobela barichesse na biso bato mibale barichesse ya mboka na biso mamu ndenge natuna na impression na yo eza nini komona nzambe atindela biso motu moko boye azoswane loposa bachinois loposa bajaponais loposa baburundais yebisaka na impression ezaka nini ntango okutana na ritmo te non mais nga vraiment nazaka maloba mpona ritmo te eloko kaka koyebisa bato nga moko deya ngai eyo nazaka deja babengaka bango balani nga moko nakomekela bino nyonso nga moko mikolo nazwi savon matembele yango nde esali yo mundele mikolo nazwi savon matembele donc nga moko naza kobai na bino voilà nga moko naza kobai na bino nga moko namekelaka bino nyonso mikolo na savon nzambelanga ozomona nazokoka naomona nde ozobimisanga moyindo nabimaki babouton mo périodique nazalaka vraiment très allergique na babouton périodique surtout na litama na ngai ya droite salakisa bino dernièrement nde babouton ebimaki yango nyonso eziki mpoka alakisa bango na minute perfection naolakisa bango ndenge esala nyonso te ndenge esala na bambeli ya bilo na badolambalaki yango surtout fona badolata bango ntango mambo ya restaurant esila badolata bango mpo bambeli ezokisenga esalinga donc bambeli oyo mpe nazosoigne yango bayelaki nga savon matembele bomoni bambeli nde ezokisenga je suis en train de le soigner bayelaki nga savon matembele nazo deja kosalela yango mania bato baofinga bobanda nao na kolobimisa bafoto na bino botie foto na bino kosa bofingi biso biso mpe tofingi bino podi bino bolingi kaka bino bofinga biso totala bino bofingi biso mpe tofingi non manya aotia tioko te manya azosokola loposo mpe ezopesa elengi maya azosokola loposo mais emonanaki ye aza chokola ngai nde naza métis c'est moi la métis dans l'affaire ye aza choko papa aza caramel caviar manya asalelaka caviar mafuta bata mwindo mafuta mani ata bebe akopakola yango akopakola oui même mwana nga apakola yango donc mafuta mani ata bebe akopakola yango eza kaka ke azosokola nde loposo ritmo te nzamba te babi fierté mboka na biso toaka na ritmo te na ritmo te akimisa bato nyonso na youtube ebele bakota bandako baya o nde ngane nzamba mafuta onga nde nzamba nini ritmo te akanga ritmo te nalingaka kutu kobosa glutation nanga te taka natambolaka nango lokola moto ya diabete atambolaki nalingaka kutu kobosa glutation nanga te azaka sio nasala yango te ezalaka na saki glutation nanga ezalaka nango toujours kabiki te naoshute bafoto na baglutation nanga naoshute bafoto ya ritmo te bomona na page otindelo mpe obwakela kuna bamanyashu bayamba tata Yvette en tout cas tolingaka bino mingi oyo tosaka juste ya mosala na biso toana droit kosala toana droit kolobela nde tolobela ritmo te tolobela ete parce que toza engagé to toana contrat mais tolobela nde plus baœuvre tozomona baposo ya bato ezobonga bomona bato yango wapinga moko ngai oyo nakoma elokwa torti ninja exemple ya mosika te yaya nasali live bakanga ine misala mabe mama na otie fonde te boye oyo fonde te olekisi nalekisi te kobombe perfection eleki esenge fonde te eleka depuis nakota nakoma ya ritmo te netiaka esu maquillage te ngai oyo
depuis la Roma Ritz Beauté la zone délivrance à maquillage nazali ka mke maquillage ça remonte ça maquillage si mais apparemment pour déranger à bateau oh bien on fali mais bien que non déranger mais je suis exaté te bas ça va déranger n'a pas quoi besoin exclusivité l'émission est pas malika maniashu bozwa na oleka kuna lelo na poko na loba kala na yebi ke bozela na loba lelo na loba neti bato ba loba oh disque d'or a fali oh kutu ko critiquer ngana yebi te donc bo critiquer muto se musala na bozo pese bozo encourager to bozo décourager congolais mabela biso to décourager bato basala musala kitoko omoni Ritz Beauté ba aussi le poso Yvette yo moko moni Yvette nda komi métis na bien eza kuna bato bayena ba disque d'or ya mabe to ndima ngo parce que oh eza certifié biso moto mona ke mundela a accepté disque d'or oh des fois il faut tous à la non logique eza ko to ba mama futa Ritz Beauté eza exemple eza kaneti yo ndeto na vani na yo na yebi tena ondenge uti na ndenge komi est-ce que c'est ça na ko lobela loka bongo eza naza ko inventé te na lobela on na moni na mona yo ni na vani na notala na tatouage de dongala nalotela partout bomona nga nde nazalaki bomoni nga nde nakomi bon kaka douleur chiate chose à te quel problème qu'est-ce qui se passe balobini bao babini si c'est ça te siko babo sacha babo la terre nous sommes chez nous quand même encore baluba il fait caper na famille comme mekate tozana ngo peka dans ta mutu bako bota dia bolela na Ritz Beauté ya makila oui machin boy affaire o ezo senga te toza baluba affaire ezo senga na muyaka na mukongo biso to ya ko motiver oteka ki muluba liboso eza ngo likama ki muluba te eza likama musala ezo mona eza ma na lobele fali pupa ezo senga te ba mongo ba fêter to ba warrior c'est ça eza monde entier eza loka ba joueur ba meme biso coupe du monde normalement eza ko na donc on fête le 29 octobre à stade de Martyrs toza kuna na bien ba ko beto à stade de Martyrs na ba pasteur ba tondi sa stade de Martyrs poni ka tu afali boko bokanga mitema bo fongola mitema boza mikolo so bino bobeta stade de Martyrs te fali mutu akanga bino makolo te bo fongola mitema bon et fallait pas boyer que tant on bête les 30 pesants les premiers pesants les 3 pesants bon bêta c'est de Martyrs ça bon bêta pourquoi c'est bino keto congolais tika keto biso nde tovandi awa tozaka mpona koencourager bato bosama bien bato bazomotive biso toye komotive nde naza na tata ive naokokota maboko na ye te bomona Ritz Beauté makambo ozolukela Yvette awa etali yo manaja kutu ami fala manaja le plus frais aisi mabi Yvette yimo uzomona te kozoke kokoma mundele kaka boye na bi oui kokoma mundele nakomi métisse te téléphone à Yvette même si bino ke aosalela téléphone ya bien non il faut accepter pe ke osokoli nde kaka oui parce que bamona nde nakomi métisse oyo ngai nanga na chocolat nanga na téléphone teme eza na image ya bien yango moni ke esalanga ne na otikala kokoba na Yvette nde naza bonga mona mimona nazaka moyindo na moyindo mania j'arrive même pas à parler oh mon Dieu ah toloka Jésus na Pierre bomona kutu pasi te Jésus na Pierre ah toza bon etali bidon la bosisa oh mon Dieu Jésus tovandi awa mpona komotive de richesse ya mboka na biso tala makambo okoma toa nango besoin te bato botanga bakombo kuna toa na bango besoin te richesse ya mboko ezaka ya mibale Ritz Beauté na fali pupa aigle bato baza kohonore biso Ritz Beauté azobongisa baposa bachinois ya baburundais ya bana yango mpe fali azobinisa babwashi natala toyebisi président Fati na drapeau ya Congo atia biso tazola fali na suka
Mania. Batia biso na zola fali na suka drapeau. Aigle. Pour na fali, a représenter Congo. Na drapeau, ils ont représenté Congo. Bah on a représenté comme ça le roi Yosemi batia sur la fali na quoi drapeau, batia la gauche. Bazoeli nga siko rite beauté ndamba le poste. Comment est-ce batia rouge, bleu, jaune. Batia la place à rouge, zo la fali, na place à jaune, batia. Au lieu batia miso rite beauté, bazoeli nga drapeau makasa rite beauté. Baba tseni nga suka drapeau ko. Tout senga mokonzi ya mboka, moko équipe nationale ezo polisaka biso. Fali ezo ganisaka biso na musique. Rite beauté yo ganisa biso loposo. Na loposo. Nani anga finga ngate malika ko biso ba fia mwindi to koma bilongi mabe. Rite beauté bazo biso ba fia mwindi ba komisa biso bilongi mabe. Rite beauté lobi boka na complexé. Rite beauté bibo zesko mwindo ango boza ko makala ngo shoko. Elle ne mange que du caviar. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Caviar, il y a pas de maza makasi ya kalongo. Nikolo zoloba na ote mais succès zakaka. Moi, je t'en tata moi c'est pas non carré. Non, tata moi c'est pas non. Nzambe na ngai. Bato ba pesa succès la babani na ba commentaire wana s'il te plaît. Toi la rite beauté la fali s'il te plaît. Neto vani ko. Mboka. Donc quand on met la champagne, on met la bavaria, on met 20 bavaria, neto vanja. On met ta carton la carton la bouteille. On te noko. Donc célébrer rite beauté, yo besoin de Mélanie. Pour Mélanie. Yo besoin ko, to célébrer rite beauté quand même, yo posa pembeni. Ba bien si comme bon à drogue so ka bon ma théos ba joa OK. Et ça li sola rite beauté beta ba faut mela. Melalia. Toza. Au futa. OK. Moi so bon mon na na mbongo na malingi na somba te eza nini osomba po ani quand même même biso to ba ni ba tata mo sa ba no somba te ba sebe ka era kala okay oui ton dimi wala ba sebe ka era kala na mono na periki boy pesa na tie te sebe ka lele koma chene te za oro sebe ngo mamu olobe lo solo oui olobe lo kwa solo atani nazara na ba Sephora kabuya ni nazara na ba alpha banani o ba ya malika na confisqué ezarate en frotte yende mtu papier te na mdimi bino vraiment bwana famille ba orgueil oui ton dimi na sangi si bien na rite beauté ba orgueil makasi to zo ngo to kotsa parmi ba tout na biso rite beauté bi malika solo pose bongi te na otika te merci rite beauté dans soir soin na ngai et rite beauté buto mo ga bimenga comme tout ça te ça va matembele mbamba ko tande ziki ziki kana tongo mbamba ziki ta buto périodique s'il vous plaît buto mo normal na nzamba ye biango metala ziki na tongo ga ziki bela kei na ke ebibi lo ga bilimo ba be nzoto buto na ebisi bino to fêter pona des richesses en mboka na biso o to ko senga papa Fati Beton to ko senga ministre de culture balukela biso solution pona des richesses wana cuivre na colbat fali pour baza colbat rite beauté za cuivre bote la biso ba monument bote la biso monument ya fali bote la biso monument ya rite beauté soki rite beauté sali mikolo bela zo ya te na susi wana na ke ko kanga photo na rite beauté sana ke na mboka mpaya outi na mboka banani na mboka banzamba loposo rite beauté tala botika ba vantir bato no bakoti te bokota to c'est la bino to patience rite beauté cuivre na biso ya Congo fali pupa nzambe na ngai ministre culture olobi nini pona des richesses na biso ya mboka wana rite beauté na fali pupa bato ba bisa guerre na est nini bato bazo saka bitumbe bima na est kuna fali pupa na rite beauté bolobi nini ba richesse na biso bolobi nini disque d'or certifié bato baolala pongi te ndenge fali azolalisa bato pongi te ndenge pe rite beauté azolalisa bato pongi te bango tu bakima onga moto inteli na ye nzambe loposo bakenda wapi
nayebisi bino yo susu yesu maliko oza ezemi yautokubi bango nga mpe bakumba bango te moko aza etira mikende na bloke ye atira na mikolo mike oza bato te tozobeta masolo bakuivre na bakolbata wa yo ye na makambo mosusu yo nde etira mike na bloke yo pena nde etira mike na bloke mamu opesa bato ozala na devant opesa bato oso ya na moto mosusu otie no kamera nokofinga te me elongi no kaka nayebi soki yango mona oloba toa na linie ya bafali pupa nayebi ke oyebi kanda obike ya bato mosusu oconsidere kaka nayebi na ngai yo te moyebi nakangi ope kanda eza te nayebi yo te nakangi okale ndeni bato to baoleka oyo baolekaka bango sike toyini bango tolingi bango bale bango bato ya nzambe balolekala bango toyebi bino te tokoyina bino ndeni toyebi bino te tokolinga bino ndeni nzambe na ngai tobenga na omurashu benga na omurashu ese kuwa mide elekaka okomelaki muka ye na kolobela makambo ya richesse ya mboko ezomisigia na este bato oso ritmo te muka ça va mwana mwana poto ça va zela baaméricain bamona o biso tozofete mpo na de richesse ya mboka na biso fali pupa na ritmo te mbotela dala boduka motema papa edi badiata sombele mu azomela champagne te biso tolia tomela yo zolia te omela te abe omela yau tosepeli liboso ezali se naoseka bongo na tala biloko moko ekangami ngai ya baserne ritmo te nakomoleka mpe mission sa maquillage oyo elonga te moyen te obi kolongi te ya solo babi tosaka bo ata chaque semaine ko kasi boya na bakuivre te boya nde boya nzambe na ngai problème eza te kosala bo eza yango na problème te taki ritmo ta ozala wana obando mwana bino badirect ya biso mukana ya presse ana istanbul depuis toyeba ritmo te nzambe aza monene nayebisi nzambe aza monene bokonsome bato no bafréquente nano mafuta ya ritmo te boya bozala de bomeka satisfait ou rembourse botalanga naza partout couleur moko couleur moko ekotuna te po atala eza fond de teint te nini te niovi te couleur moko nga tala kingo pardon ivete akomi pembe lokola akomi mundele lokola baje mais esenga mpe patience eloko mosusu malika bato bakanisi oko ivete akomi na te uniforme ya bola 2 jours non bosala calcul nasala bino direct oyo na banda na ritmo te nazalaka na Dakar bato baofinga nga ivete okomi elongi Pentagone yango batashi boye ivete okomi elongi lokwa nzube okomi elongi lokwa koba okomi elongi lokwa crocodile nayebisa bino bopesanga temps lelo ngai oyo nakomi lokwa Ange Gabriel te nayebisa bino bopesanga temps mais temps wana bopesa nga lelo pesa nini efuti eza mpe likambo ya patience eza rendez-vous moko samedi opoti yango vendredi po samedi obima ya kotela non wana eza biloko ebebisaka po biloko ya ritmo te eza sans hydroquinone biloko ya ritmo te eza sans hydroquinone eza kobongisa nanu mpo na yo après epesi yo te moko unifiant te moko clarifiant eza te ke
oyeka lelo osomi bilo Ritz Beauté bamo lobe romoluka comme le roi Yvette. Non 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 non. Et c'est un peu patience. Oui oui. Bon ça la patience c'est bilo bendiete et bilo romo ezala ba extrait ba fruit ba extrait bilo romo naturel ba curcuma bilo romo naturel. Donc exactement que le roi Tenovat dans nani na l'homme de défrisation il défrisant. Au service Tenovat c'est défrisant yo no poti à d'autres potes la à lobby. Après 3 jours on a cancer. Oh ta bicarbonate na mafuta. Après comme cancer nelongi après comme oh kenda ke zongaki. Bon de toute façon ozongi la peka Ritz Beauté. Bon muta bon salo posoka e. Muta longola cancer ka e. Muta bon sa taka Ritz Beauté. Fimoro bana boto bana tokate. Raison ville depuis Boisaville alinga pe mamsi ya ba américain. Ah merci beaucoup. Na tokate amna mafuta Ritz Beauté ya ba glutation ba Ritz Beauté a comment otoka la vie. Ta niveau donc pour la seke les autres traités na nuyo mutu. Bama déjà biso ba africain to za na culture wala te osala ba check up. Ba glutation ya Ritz Beauté et les gens qui sokola makila les autres traités. Bato ba le baro ba glutation les très dangereux sur nos botité et wako kango mabota non 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 non. Ba glutation e kanga mabota eza ya bino kuna ya ba manioko fruits. Ya biso ya Ritz Beauté kanga mabota te okobota na normal. Et que sur la makila et que peut s'en coutumer et que rajeunir pour la yo. Et ça coûte le côté que quand ma bota toni non 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 non. En plus, bilor a Ritz Beauté bato ba sela ngona Kinshasa. Bolandela ndenge Ritz Beauté zo bisayo. Et ça te Ritz Beauté biso que o eza maboko yo ziongo parole on elongi potela ka lobi non. Ta Roberto après yo Ritz Beauté le rebe betinga non non non. Bon le principe kolo bilo koné azosa nini ayebisa bino bino bozora kisi botanga notice yango wana ba retour et la rabino et là on va faire sur ya nzoto ça va matembele ba biso ya nzoto so tele lo ba pesio ça va pai ba biso ya nzoto yo rozo eloko nzoto zu opoti ngone elongi eloko elongi ya nzoto ya nzela ya misu ya po boye ya po donc pour na rozwa te le roi ya ngai esenga patience esenga pe koyoka donc exactement lalo la muke comme le roi Yvette non na yokaki Yvette tia lèvre rose na munoko la tia lèvre rose na se likolo te e débordé te e ça ote ni te tu brillante le papier mouchoir na longo le Ritz Beauté lèvre rose Ritz Beauté yango to benga ye richesse mboka. En plus non mais la Bavaria ya te non mais la Vitalo non mais la Bavaria ya te non mais Vitalo donc lèvre rose baby so tia mbebo yo te nalinga pe ba koto nangeza rose po na tia su mascara te bino bozaka ndenge nini boyo kaka baby so elongi ba peso curcuma baby so tia liko ba tache yo zo kirkima opoti lo ndio sorti la misu non toi la pays mo tropical toi la mboka ya moi nga déjà non na zaboé na déjà tout bateau ba constater na ko tia maquillage nga ezalaka na tia rouge nga boé et style nango na zuma fo de te nga na lekisi na difficulté au ça non maquillage et puis non maquillage non peut et puis make-up. Parce qu'il faut que y ait excès de make-up, matériel na bango o bataka wana et puis ça rapport. Netinga boy na c'est la poudre Kiko. En dehors Kiko c'est la poudre msoute parce que Kiko sima de tenanga. Avec ma foot à Ritz Beauté na mona que est correspondant. Et ça que non télaté. Et ça peut que téléphone to c'est la vidéo et ça peut la qualité et traiter un peu sous image mais naza choko mutu ni olinga za na tena ya bien aya ko baby sango. Pour na complexe et loko mobe parce que so na bina na baby sa pona nga na dit que fona comme lokwa Yvette Kalombo koko pe wanga pe magie te magie te na biso na Ritz Beauté mais na pakola gamme ya caviar eza mafuta ya bata mwindu o même mwana muke pa ko pakola ozomona donc c'est-à-dire tena ngeza nango eza chocolat na ko ndinga pete na ni mona ne na hôtel voilà donc on a bateau tam subo on a maliko qualité ya téléphone boye ba ke ba image na biso ba téléphone peu de fois ba lumière nango ebimisa biso pe clair
mais nayebisi bino Yvette Kalombo akomi mundele aza rouge te aza nde mundele pembe bakoma bambeyambeya biso kuta etali biso ata te biso nde tovanda biso awa tobeta masolo ya richesse Fally Ipupa na Rit Beauté barichesse ya mboka na biso bato baza kohonore biso Rit Beauté tozobeta masolo ya richesse mpe mani abeta sete bisa bango tozobeta masolo ya soni ya mboka te ya soni ya mboka tozomema kaka lokumu ya mboka tunanga nini tata bino bato bola kotuna bakombo basoni ya mboka tata nalobi boye tozobeta masolo ya bato bazopesa soni na communauté te tozobeta masolo ya bato bazosala fierté na communauté bato bazosala soni na communauté nieti awa balekaka te tozosala masolo ya bato bazosala fier na communauté na biso par exemple Rit Beauté nzambe ya loposo tozobeta masolo na ye Fally Ipupa oyo apesi biso disque d'or certifié bato baza kohonore biso tobeta masolo ya bato baza kodéshonore biso te oyo baparent na biso bazala déshonore bandeko mibali bazala déshonore badoki tobeta te awa tobeta masolo ya bato oyo bahonoraka awi soko oyebi kohonoraka yaka soko oyebi kodéshonoraka kuna kuna oyo lobaka midashu vale tout Jesus Chineke Jesus bata mwindu oyo aza na besoin koma na te na ye aza mwindu moningo koma na te ya kitoko oza mwindu me oza frappant bosomba gama caviar bosomba gama caviar eosala bino ten choco ekosala bino ten kitoko parce que bafi ya mwindu oui mwindu eza mabe te mais mwindu yango fo engala okoyoza oza mwindu me engala te c'est ça ozomona oza mwindu mozaka flou mwindu mobo ya flou pene ezopesa ta posa te efanda telefone na Yvette mpe ezobimisanga atoko eza tioko te eza du caviar en caviar on parle du caviar là du caviar ilise tu n'es que Jesus nayebisi bino Yvette aza pembe banda na kingo na ye ntina asali peka nayebi te kuna so eza ndeni ako kuna ebombama na bapantalon donc seke no mundele je suis oyo osali ngai Rit Beauté nzamba bakisoka mikolo prix ya gamme Rit Beauté aza en ligne azo tia numéro na ye comme ça azo épingle numéro ya Rit Beauté aide-moi de mettre ton numéro na épingle yango comme ça bato batune pas na homme bon selon question ya Priscilla kotuna nga gamme ya Rit Beauté so eza combien problème so nalingaki napesa bino précision eza nini bomoni biloko ya Rit Beauté ezalaka traitement sikoyo na traitement ngo nde eza wana moto ya moto ana maladi na ye parce que moto ya moto ana po na ye neti nga boye maladi na ngai nde Rit Beauté atraitaki yango yo mpe peut-être wana maladi na yo mosusu ya po tokozala mpe pembe moko okozala mpe chokola moko na mania mais peut-être maladi na oyo ya po eza nde mona maladi ya mania te exemple peut-être mania apakola biloko ya citron esalaki bien mais yo oza même chokola mania mais yo biloko ya citron esalaka bouton okozala même pembe na nga mais nga biloko ya carotte peut-être esalaka nga bien etraitaka nga sorry mais peut-être yo pembe na malgré ndenge monanga mais biloko ya carotte esalaka o bien te donc sikoyo Rit Beauté aza na mpona kolandela sikoyo po ya mutu na mutu qu'est-ce qu'il faut donc kokasa te lokwa nga na to pembe moko seke faut pakola kaka métissé to orchidée o nga na opakola non okoki kopakola mpe kaka huile dundu apamba na savon matembele selon mpo na yo
que Ruth Beauté ne aza la capacité ya koyebisa nini opakola bato mosusu bamonaka na tike ya bao numero ya Ruth Ramses aza na biso awa Ramses yo bongo na biso bafille de problème des gros bisous équipe yango mpe te Ruth Beauté eyaka mafuta basi te nde bamisu bakatisa lokwa kombo yango eza Ruth seke eyaka mafuta basi non na bana mibali mpe bakopakola yango parce que na bana mibali mpe bakala baproblème ya bapo neti bato bakala babuto oyo esilaka to babuto ekoti na poso obengi Ruth Beauté kosalela eloko ya moninga te eza te eloko ya mani asalaka mpe Ruth Beauté azala huile na ye ya Ruth Beauté opoza même choco osala non bonjour Era Ramses génération conscient eza te eloko oza pembe moko na Yvette oyo nga na opakola seke yo mpe osimba voilà ça mosa biso à toi bébé boni basango ya Christelle donc Vanessa abi alinga koma lokwa Yvette Kalombo na biso Yvette eza magie te Vanessa Yvette Mundele bongo nga asali bango oyo nga yosabi tosisa kasi bo tobengao pas de problème donc je disais okoza te moko na ngai mais oza même problème apo na ngai te sikoyo kopakola eloko nga na opakola te mwana yebisa bino bapri ya biloko nga na opakola eza te pourquoi parce que nga na mutu mosusu yo mutu mosusu yo otinda foto na oyo epa Ruth Beauté totindi foto na oyo epa Chris bango nde bakoyebisa yo nini fo somba nini fo pakola ozopesa bango mpe bacompte rendu baopesa mpe nini baoyebisa nini fo sala mpo bango baloko docteur nde oyebisa yo nini fo sala nini ifo esala ndenge nini donc ngai nakoyebisa ke gamme peut-être eya 10 $, mais peut-être biloko nango esala nango 5 $. mais bobanga te Ruth Beauté ande mona bango kuna te oyo bazalaki eloko ya moke boye 650 $ te o mafuta 100 $ te Ruth aza bongo te Ruth aza na ye na baprix na ye très abordable donc bosa bacommande na bino botinda bafoto na bino baoyebisa bino qu'est-ce qu'il faut pour vous Ruth Beauté edengai tia numéro comme ça na épingle yango na bacommentaire s'il vous plaît parce que bato baza bazoluka numéro ya Ruth Beauté donc bobenga bosala bacommande mpo bato biso babenga komona bengi kaka masai commande te aobangaka esi soki eza combien soki combien non eza yango cher te ekoboma yango mutu te bapri wana mpe eza yango soki ndenge nini te ben eza yango bapri très abordable nayebi te mania so ozala eloko olobaka ouais bon biso toza mpona komotive bato toza mpona comment dirais-je toza mpona kooblige bato te mais toza mpona komotive bato parce que biso moto aba témoignage vivante c'est-à-dire biso moto ebi na batene na biso peste routi parce que nde naza boye nakosala rechite ya te na nga vu ke Ruth Beauté azali nayebi ke rechite esalama te parce que toa na solution nyonso oyo eza ke nakokoma ti kote na garde ka noir na nga parce que naza noir donc c'est-à-dire naa na babiloko oyo ekosala nga kaka na garde toujours te nanga ezala toujours bien tant que Ruth Beauté azali yango omoni toyo koyebisa bino yango bonjour réseau sans fil Ruth Beauté s'il te plaît j'ai pas vu recommence comment on est pas mania s'il te plaît Ruth Beauté komelanga numéro na épinglé Ruth Beauté yambaka bato na téléphone baza na besoin na yo s'il te plaît oui eloko mosusu mpe enyana loba so obengi mutu neti Ruth Beauté alokumwa mboka na biso aka ye moko na makambo lopoto aza richesse aza ye moko aza busi bachinois babenga baburundais babenga baindien babenga baaméricain babenga aza kaka ye moko balondonien kuna epa raisa pindi babenga aza kaka ye moko richesse ya mboko oyo Sarah Mbokolo la brésilienne des gros bisous à toi aza kaka ye moko faut pas comprendre Ruth Ruth s'il te plaît ouais Ruth tela ngai numéro na ona épingle yango s'il vous plaît donc bobai mpe glutation oyo eza na goût ya miliki eya te lokwa baglutation mosusu okokomela yango te lokwa kisi ya malaria
Glutation, oh, la longolango, glutation, bana bakozwa. Parce que mes chers, comme ça, on le roi bonbon. Na longolango, sika bana bakozwa. Et ça, la goût yaourt. Bon, c'était que surtout, mouton, cocaïne, qui c'était que glutation, la goût qui si même pas. Même pas. Oh, Yemoko. Si Belomini. Au bon ouais. Na comme quand il y a disque d'or à Fali, hein. Na disque d'or Ritz beauté payé, et comme il a dit là. Bah certifié déjà. Dans des arbres glutation et à la goût qui n'y était le roi glutation moussousou. Oh mais le roi qui s'est malaria, le roi qui s'est typhoïde. Glutation oh et ça n'a goût, il y a yaourt. Oui, le roi rapport aux amours nous peut-être au glutation et ça n'a goût, il y a yaourt. N'a l'air en le quoi bonbon. Donc et ça n'a goût qui tombe comme tout un banc en côté. En plus, glutation des arabes, on va pas pour nous ma fout à tête, mais on regarde nos ratés. Nos amis comme ça, moi la parole peut ma fout à tête, la parole d'oeuvre, ma fout aux hydratant. Mais quand on sur la parole à Ruth, beauté, il y a mort, il y a bisou qui est mon colobo pas cola, Ruth, beauté, mon colobo pas cola, mon colobo pas cola. Parce que Ruth, beauté, derrière les sibino, boyo qui la y est, oh colobane, oh ça là. On se va exagérer, on va pembe moro, le roi est blonde. Et t'as dit, donc il faut que la Ruth beauté aux autres bandes au sala, la glutation, on va s'appeler au mélango, mais aux paroles de ma fout à terre, mais on va l'antenne yo. Net c'est mon sera qui n'a au moins la moye peli. On va pas au bain pour la fout à peut-être tiens aura peut-être les normaux hydratants et tout, mais on met une glutation là au vent dans notre tenor et zaga uniforme. En plus, glutation des arbres et tel ça va partir au monde à la terre. N'a pas partir au monde à la terre à les autres et ça. Au moins, nous avons le vélo là, il y a un sécanga. Alors qu'il y a eu ça nous en solo. Au moins, partir au têtu à la peine. Glutation sur le mélange et les autres peuvent s'attaquer uniforme partout. N'a place au monde à la terre, voilà, il y a un peu ça rater uniforme. Donc, mouton bar en écoute glutation et la Ruth beauté parce que ça a un goût qui toque le col à bonbon. Na lia kango loko la bonbon. Donc pourquoi? Bon. Tout le bela mingi déjà ba bombe de l'œuvre, ils ont déjà dispo. Bato bana besoin ba bombe de l'œuvre. Bon moni parce que na tie rouge nanga. Mais bon moni mbebo ya Yvette nezali. Attends to pese papier pa eh mbebo. Na papier. Pangusa. Bato bana besoin ba bombe de l'œuvre. Vanessa Moussa ou bombe de l'œuvre et bato bana besoin ba bombe de l'œuvre. Ritz beauté, c'est la biso numéro ya Chris Wana pour bato ba contacter pour ba bombe de l'œuvre. Ritz beauté vous mettez la numéro là yo s'il te plaît. Oui. Toi la disque d'or Nicolas na tu ka couleur à disque d'or. Papier mouchoir ngo non? Na tiens rouge té. Na tiens rouge té. Ta. Na tiens rouge té. Net bateau à me la cigarette. Au rose na yo, au tarano baume à lèvres na yo, au tarano rose na yo, lèvres rose na yo, au vanille na yo. Sans que tout ni sotoni. Non, au teno baume à lèvres na yo, au vanille. Au tango à vola là, au tiers. Tango la muki, au sabamisa na au tiers. La journée au côté na la belon na yo. Au côté na la belon na journée net tiboué. La journée, soit na moni encore na zanga souffrir maquillage mingité, na zui la belon nanga. Na lekisi kolo à l'œuvre la belon na ye kaka likolo kaka ya l'œuvre na ye. Ya l'œuvre. Donc tokoki koya kolobela biso mo toza parmi bato ba osela ba biloko wana donc toi pe na droit ya oya olobela ngo parce que po bato bandima que eloko oya rite yo sala eza nini il faut to lobela nani Gloria olobi bongo pourquoi non. Le problème aussi avec vous vos impatiences
tant que bala batuke bayamba téléphone te rythme otaza poso otekate non aza poso otekate ndeni soit azaki na poso otekate bapesa biso bafuta te mais tolobela yango te bapesa biso nanga moto oteka eloko na opesa opakola yango mpo olobela yango aza poso oteka te si aza poso oteka eloko bino bokompre te aza ye moko na monde moto azosoigne loposo monde atie na bachinois baobenga ye na bajaponais baobenga ndenge bazobenga ye en même temps bajaponais baobenga ye bachinois soko olingi fo ozala patient patience nde ezanga biso bacongolais soko olingi fo ozala patient ozwi osombi patience ozo insiste soko omoni ke obengi ritme te mingi ayambi yo te benganga na okoti ya conférence na ritme te soko omoni ozwi ngai te obengi mania voilà tozebele bamoura bazali bacris bazali batitiane bazali tozebelele baobomonaka na baobomonaka te bagrâce mbisi bazali na moi gloire olangi mpe alingi akota savo matembele ezobeta gloire ya kuna donk moye bomoi nde gloire yaongala te bomoi niveau gloire yaodégage gloire yaodégage te donc savo matembele c'est-à-dire il faut bocomprennaka nani rit ana bato ebele oyo babengaka ye oyo ndenge yo oza na bezo somba ndenge mpe bato ebele baa na bezo mpe ya kosomba alors soki obengi rit ozwi ye te c'est-à-dire biso toza wana mpona bobengaka mpe biso soki bobengi rit bozwi ye te oza na droit kobenga biso obengi ivete obengi nga obengi mura je pense que banimero na biso ezalaka na baémission donc ezalaka deya koloba ezalaka na bapage eza na baémission obengi biso toko-oriente yo oluki Sarah Kalumba calme-toi voilà comme nous sommes presque à la fin ok d'accord ça y va. Alors Ruth boyoka Ruth baloba le roi Angelou est-ce que boyoka ye D'accord, on n'avait même pas. D'accord, pas de problème. D'accord, je t'en prie. Voilà. Eden, biloko ya rythme ote avantage yango eza ke moi atande la teliboy eza sans hydroquinone ekobeta tempo te parce que eya bafruit naturel oyo nzambe asala nini akela. D'accord, merci à vous. Tokutani na pokwa et pas Malika Maniachou.